bazotonga zando batongi eza pona biso ba commerçant zandu te batongi zandu pona ba Nigeria. Oh, c'est vrai ça. Donc ils ont on comprend ne ba tonga bon ils ont pona ba congolais te ils ont pona ba Nigeria. Ah vous allez microbe moko masuba nye zandu mobimba ka wana. Mais na biro oyo balia kambongo. Na biro balia kambongo balia kambongo. Biso tolembi. Ndenge ba buka e biso zandu kaka sans même ba viser biso bon ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir, et c'est pas Abisika ou Zwami Bino, PRO et Koutibino, Balandina Bisoneso Yabiso Podcast. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice Prudence Ngimbe, la petite aux yeux bleus, à la taille acceptable, autre m'a dit, original. Et là, si ma caméra, tout ça, bon, on a yémoko, mon amour, donc je suis mbongo, les jeunes pas trop, parce que ça que Prudence a bien, original, moi, jolibilité, qui t'occupe l'engina bilili. Il y a ce podcast et qui est bon na district il y a Lukunga précisément na commune ya Gombe na marché central auto benga zandu ya munene donc marché central de Kinshasa bisiko wapi to kiti sur le terrain poto yeba parce que to yokeke bazo sela bango zandu ya sika oui zandu to yebi eza zandu o ya depuis temps depuis époque ya papa na biso Mobutu donc eza grand marché o papa na biso Mobutu pe à son âme o atsalaka atikaka ba pavillon basaki na kati kunisika ba mamba teka mais lelo ba pavillon wana ba buki yango pena nyonso bazo salela bango zandu ya sika raison pour laquelle to kiti sur le terrain pour te mekamuke ko solola na ba commerçante to yeba est-ce que évolution ya marchand bazo salela bango to yeba parce que ça vrai to ça faux puisque chaîne na biso oyo quand ndena monsieur ko Sabino eza chaîne moko ekitaka sur le terrain pour recevoir information vraie pour recevoir information réelle pour recevoir plaisir et pas balandi na biso na balanda biso partout dans le monde donc to eto sur la mukena ba commerçant to yeba est-ce que marchand oyo solo bazo salela bango yango est-ce que évolution nango eza malamu balaki bango nini promesse nini bapesi bango pour na marché wana o bazo salela bango puisque zandu oyo en tout cas est comme vraiment un peu démodé et puis est comme déjà délabré nde bazo salela bango zandu mususu ya sika et na kota bongo te sans que na pesa mbote et pas ba boss nango na linga mingi le trio on a mesena ko benga na mosika et na saluer bino na lela bino ya trop na lela bino ya dégâts un grand merci de bopesi nga sous opportunité yo zonga na villa pour na komeka ko pesela ko faire plaire et pas ya ba landina biso nyonso ya biso podcast o mesena ko landa biso mikili na mikili. Merci beaucoup puisque grand marché au bozomona eza vraiment na histoire à makasi eza vraiment na isolo ya munene eza zandu ya lelo te ya kala époque ya papa na biso Mobutu Seko Kukuwendo Wazabanga o atika biso déjà depuis longtemps. Merci beaucoup na poussana et pas ya papa nanga et pas ya maman nanga pour na komeka muke ko solo na bango sur ma solo o etali wente na bango et puis to yeba ba vivaka ndenge nini na kati ya marché central. Merci beaucoup, on se retrouve juste après. Ouais, voilà nazo kota déjà pour na kekuta na papa nanga et ba commerçant makasi donc na grand marché awa. Bon, on est venu à une histoire bien à Zando Kolekanga. Peut-être que on est bien vraiment. Donc, papa a mis un grand marché. Bonjour papa. Bonjour. Papa, comment est-ce Alain. Papa, Alain est au marché central. Je sais que vous avez commerçant Makasi, à Zando. Vous avez une expérience à combien d'années? Bon, nous avons une expérience il y a 10 ans. 10 ans déjà, c'est beaucoup. 10 semaines, ils ont 10 jours, ça peut 10 mois, mais 10 ans. Donc, papa n'a pas vraiment Alain. Il y a pendant 1 minute, il solo y a grand marché au Malamu. Papa Alain, tu as dit que Babuki Bino Zandu et puis Bazotongi Bino Zandu Musu Yasika. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Babuka et Baotonga Penza. Ok. Maintenant, ce qu'on dit Bazotonga Bongo. Mais quand on rebête tout le monde du solo, ils ont dit que Babuka et puis Batongi Bino Musu. Bon.
toyebi te ndenge ebandelaki mpo babanda obuka mpona biso toyeba bakoka bareflexionne yango mais bango nde bamonaki netane ezalaki babe mwa bareflexionne eza te faye babuka batonga kaka mosusu ya sika yawa nde esalaki babukaki yango. Est-ce que siko nde bazotonga yango bongo bato nyonso baza a bakota kuna na kati ou soit bao baza libanda batikali libanda bato bazalaki na kati baozala na kati? Bon toyebi na idée na bango te tozela so esili nde tozozela dernière parole ezaka epa na bango nde bango baoloba nde mpe biso tosalela. Mais est-ce qu'on est bazotonga yango bongo likanisa otonga yango eyutaki na gouvernement mboka na biso ou soit bata mitema malamu ka ya mboka na biso basangana nde bazolikanisa batonga marché wana? Bon eyutaki na gouvernement. Le gouvernement, donc gouvernement à soutenir pour que le marché est tongama. Ok, mais est-ce que vous avez besoin de tongamo? Ils ont sabi no penandeni. Est-ce que vous savez pas nango? Tout vous savez pas nango te. Bon. Parce que ma pavé, c'est que les équipes qui toquent quoi? Je sais pas. Ils ont sabi no ndeni. Bon, fait on se peut la poser loko ya sika. Tant ba l'État congolais andimia c'est la ville loko sika. Fait on se peut. Est-ce que bato bazaki na kati bando tongana ba parfait on mona ba bijou bazaki wana bane koteka siko basa wa lo bavandi na banda kuto batongela ba bisika msusu? Bon mingi batinda ba na wenze ya Itaga kuna ya onde place batonga kuna batinda bataba bijou na batu msusu bazande kuna d'abord tant ay aussi la balongwe kuna bazongi nde bazongi awana zando. OK, merci beaucoup. Alors je sais pas ndeti ndeto kiteli bino na terrain boye et tonito mekape ko yeba momu ke vie sociale na bino bo vivre ndeni. Est-ce que biloko ngonde bondo koteka na lelo ezaka ndenge moko to ndenge ni par rapport à dollar mboka na biso? Le ezande monte talaka nde to dollar ezali na ndenge comme lelo biloko eza yo matamakasi puis pe vente comme isko penza passe côté que comme pe passe pe par rapport nde to bando teka. Donc si on comprend bien moi bénéfice bonheur que c'est sous bon côté super bon côté et puis peut côté que comme passe taper ka ko futa batuna no ezana no passe donc beaucoup pe na circulation penza za pensate. OK, merci beaucoup papa. Là maintenant na nyonso wana ni nango ko na gouvernement mboka na biso ainsi que na batuna so baso na biso partout dans le monde. Bon ngana zana liloba lobate nyonso ezo dépendre ka na bango. Ba onde ba bongse biso makambo za bien vie sociale pesa pe bien biso pe toi pe toteka makambo eza bien pour to raisonner pe ba makambo mususu. OK, merci beaucoup papa Alain. En tout cas merci, un grand merci. Papa Alain lobi azali na likambo lobate donc ba bongisela bonka makambo parce que ya zoteka mais koteka ngo ndenge ezalaki na ndenge komi lelo en tout cas komi vraiment pasi dollar komata vente ça sous ndenge ezalaki te donc abi mingo lo bezete ba bongisela bango kaka nde batongeli bango wenze wana en tout cas esali bango malamu to ko la tsaka te makama mabe en tout cas mboka na biso soki gouvernement zo sala en tout cas faut to lo appel longonya na gouvernement mboka na biso longonya na son excellence Fachi Beton moko ntombolo ya yo yangwana papa na musika donc tant makambo zo sala ya malamu photo lobaka to lakisaka ngope pona ko sala plaisir et pas ya balandi na biso nyonso. Merci beaucoup on a to moni pe bande ko na biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Victor. Papa Victor, tout le monde est dans le marché central. Je crois que vous pouvez comme ça, ma casse à un marché. Au mécano, que bête moi les solo parce que tu as quelqu'un qui va bouquer ou marché et puis les autres la bino marché monsieur sous yasika. N'habite au salon de. Ah, toujours quand que batongi zandu asika. Balo bakebiso nyonso wa tobima. Mais toujours badato bakofongo ya zandu te. Toujours une date fixe te. Toujours quand que bakobuka bino nyonso wa oyo kozala nani parking tout cela mais on ne sait pas date fixe au balobi que zandu kofongo maté. Donc il va na minute déjà déjà bazolongo la déjà bolongwa déjà. Te basi balobi wana te. Balobaka ke o bino wa ka bato balekenzela balobaka o bino nyonso boko bima. Aye ba boko kota na zandu soko na mbongo te a obimi okoko teka na cité toujours kaka pamba mais moto esa yi a telema okete boko bima azate. Ce qu'on a en bon côté au Kozonga la cité, c'est-à-dire place on va zotongi la bino ezala ya osomba. Ezala ko somba, okoko tapamba te. Balbe ke ko somba ba musu tozo ke bazo enregistrer, ozo ke na mbongo ba enregistrer yo soko ba fongoli, batangi okombo oponi na oponi mo makase na yo après au futi mbongo osumi mais on ne sait pas que to ko banda ko futela ou to ko banda ko tikala ya bino. Ko tikala ya biso mais to ebi na nuté. Parce qu'on comprend bien que nous avons un grand marché na kati, na ba magasin no sezaka kuna do ono so etika comme na parking.
balobi ke croisement Rwakading Bokassa ekotika la parking. On est toujours baloba. Merci beaucoup. Maintenant par rapport à vie sociale, to mekana ko beta monke pendant 30 secondes vie sociale, ne bondo côté que l'auparavant, nande bozo te que la siko est-ce que ça kan ndenge moko to ndenge ni. Ne bondo sumba biloko ça nonga bongo to ndeni par rapport à dollar neza siko. Par rapport à biloko côté ka vraiment vente ndenge to mala côté ka liboso. Na sikoyo. Ezande mon côté. Liboso par jour to côté au moins au plus à 1 million. Mais sikoyo oko mona boteki tongo tipo ko lokolo biso to kanga ba 19h. Bozo mi trouver na mbongo ata 200 000. 200 000 à part biloko bozui. Biso biloko mususu 200 000 ça pas même $100. Pas $100 même te. Angonde tozo mona ndenge to mala koteka liboso na sikoyo makambo changer. Maintenant, nous sommes le gouvernement Bokanabiso ou soit partout dans le monde par rapport à la situation au Bokomi dans Siko. Selon Gaïna Lobake, tant tout n'a pas mis que pour nous matisi biloko. Ba minele ba le biloko et matite dollar et matin on est bisa ministre des finances à résoudre moi les cambois dollars parce que fa congolais ont sous na valeur té. To comme on a dollar et comme na valeur par rapport au franc congolais. En gros, le ministre des Finances qui a réfléchi les dollars. Tous les dollars ne mata. Dollars ils ont mata. Franc congolais ils ont sous na valeur na Congo té. Bon, on a vu ce propre donc comme qu'on souffrir. On est dans le bas pour na dollar. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup. En tout cas, vendeur, il y a grand marché. En tout cas, bazo le laka likamba dollar vie sociale. Bazo na senga makasi nde basaleli bango grand marché à Sika, mais moi pas simukie ezake parce que dollar ezomata bazo teka sunde bande côté que la té banda tongo mtazana biloko ebele boye bazo teka 4 hommes sous 200 000 ou ça moins de $100. Donc il y a les gouvernements et bon c'est la biso quand même et qui tisa dollar pour que et permettre bato bazo là kokota na kati ya grand marché. Merci beaucoup. On a toujours toujours na ko tambusa micro balader na biso. Toujours koba vraiment. Toujours koba bien et si qu'on a zali eza na croisement Bokassa Rwakading. Donc na zana croisement Bokassa Rwakading. O bozo mona mituko ezo kende boye ou soit bato bazo kende boye ba kende tina zikida. Bato ba kende boye ba kende zikida et puis bato bazo kende na droite nanga bato bazo kende na Comex bake Comex du 30 juin bake kuna et puis na Simaya Cameron tozana avenue Rwakading o bozo mona soko biliti liboso OK na Prince Kasavubu. Ouais donc tozo continuer ko soit moi ba interview ko sola na bandeko ba commerçant ba commerçante ba mekamo mukie ko talisa biso vraiment plaisir na bango par rapport à marché au basaleli bango et puis bon mekamo muke kotalisa vie sociale ndenge yango ezaleli. Merci beaucoup en tout cas et ça plaisir à trop photo la kisaka photo mekamo muke kotalisa kwa malamu ezo sala mana mboka na photo Bokassa puis tozo kita sikoyo tozaka toujours na Rwakading tokendo la kisabine pe zando yango o bazo sala ndenge yango ezali. Merci beaucoup et mona tozo koba na kotambusa ba micro na biso to moni pe mama na biso avandi. Bonjour maman. Maman na teka. Pardon? Na teka na lina ba distraction. Ah maman le bazo teka na ya lina ba distraction te. Oui donc mutu no sa kana libre o alingi koloba alobi. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Maman Christelle. Oui, Maman Christelle, tout le monde est dans grand marché à Wada qui commerçante paye à Makasi. Maman Christelle, Zando bazo tongi la bino mabuka ki Zando ezaki akala ou tongama depuis mutango mobutu. Maintenant bazo tongi la bino Zando muso asika. Ezo salon ndeni. Bon, et ça la bien pour batongi Zando asika na mboka na biso. Ezo ça la bien pour na biso ba commerçant. Mais problème eza boye. Zando o bazo tonga. Zando batongi. Eza pour na biso ba commerçant Zando te. Batongi Zandu pour na Nigeria. Oh, c'est vrai ça. Donc ils ont dans on comprendre ne ba tongo bon, ils ont pour na Congolais, ils ont pour na Nigeria.
Nandeni. Eza pour la Nigeria. Bon, ba Nigeria d'abord bandi ko pesa bandi o pesa ma d'abord mbo ba place na bango ba magasin na bango. Biso photo foot la pa na bango. Biso photo foot la pa na bango. Mais zandu na une facilité. Ba bandi da côté ka pantante, ba bandi côté ka da ba mesa bazoteka déjà. Mais zandu na une facilité. Mais to landela gouverneur na TV alobi ke ye makambo wana ayebi yango te. Makambo wana ayebi yango te. Osangana déjà boke luka gouverneur bo sola na ye bo me ko poser ba question wana. Bon, to sangana na nte. Mais suka to sangana ka poto ke luka ye. Mais problème eza penini. Ah place to teka. To za na marché de crise. Balobaki ke za marché de crise. To fout ticket. Mais eloko zo comme ça biso tikango. Ba bundela ngo. Donc eza ba mbongo o eza ba privé ba poche na bango bazo bundela ticket ke vraiment bazo bundela ngo ba kabola mbongo do chaque bango na ba konjo baza na kata ya bureau ba bundela ka ticket wana so ekomi pourquoi po ba kabola mbongo wana bitumba donc ndena aloba bo gouverneur fa yo kamakambo wana po ezo silisa pena valeur na ye bato bazo finga ye mais bato bazo fingisa ye kaka bato baza ndinga na ye bazoteka ba pantas mais zandu na ne fongwa mité zandu na ne silité mais pantas zotekama bazozo ba mbongo ba mama na zokuna mbongo zokota kuna bazoteka ba mesa 45 000 francs buzoba donc bazobebisa pena réputation na ye donc soka landi vraiment makambo yo à s'en charger na bango eloko na lobara ngwa. OK, merci beaucoup maman Christelle. Siko ndenge olobi en tout cas bien makasi et siko qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et je sais que la nini pour que ça la laisse quand même pour récupérer ma place na Nigeria baza ba paya o ba uti na Nigeria nde ba yo luka vie na mboka na biso siko posa na yo posa motema na yo eza nini posa motema eza nini biso to soma da ba place to soma déjà ba place to za da na ba pantati oyo to somba déjà za da registre Zandu. On est pour Zandu akala, to pour Zandu asika. On a Zandu akala. Pour Zandu kia. Et on peut ka babeki bosela na Zandu asika tonde. Ndenge ka bango baki. Ote muto yo akozana posa ya mesa fo qui n'est pas chef de pavillon na bino yende a enregistrer bino na aroyeba bino. Mais to moni eza sous bongo te. E baluki boya na 45 000 oyo ba salio o ba musuba 15 000 ba musuba do otozo yo kakaka o bango bazolo bakaka yango wana pe batu musuba zo kende ko pesa mais biso to boya ki na biso to baki to ko pesa te ti mukolo chef de l'état o lo ba de fongwami ye moko sanini a kokota ninga te maternité ofele ninga pe marché central faut ils allo ofele pour héritage ya mboka faut ils appeler ofele mais bango bazwi mbongo ba cheli fulu tout eza awa fulu elongwaka te fulu eza awa lo tozoya pene minena fulu ngeza kote nini eza kuna fulu moyen te mais tike ezokongama chaque jour non singena no nebite soki les jeunes pato moi caméra ko baluka mo muke kota fulu wana je sais pas so emonana soki emonana te et puis to baluka to koma kuna poto to laksana fulu ngo pona zo mona déjà mo ndambu yango na sima awa. Oui. 300. Marché est bien, tu dois foutre ticket 300. Marché de crise, tu dois foutre ticket 1000 francs. 1000 francs, tu as quitté Bakango Biloko tonde. Ce qui est quitté Bakango Biloko, même bon, on sait qu'il y a un bureau chaque jour. Et ça arrive pas déjà qu'on t'ait quitté au foot ticket bayo salon matata Bakango Biloko. Dès que comme ça na tekate na fouta ticket, na dépend na tekite, Bakango Biloko ti lelo na zoate. Bakena na bureau na zoate, na perdre biloko nanga. Maintenant, le banabine cause la nini. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Je sais la nini pour que beaucoup quand même à l'aise au tikindaku au luka musika zandu bamso ozota kingasani bamso bazota masina njili musika bakisensu bazota musika bayo luka siko neti boye bokol baneti nini pona bongo pour ça ba mère de famille et comme na biso kara gouvernement atel absolu kambo papa Gentili Ngobila atel absolu kambo atel biso en tout cas pona nga eloko le bezamini te atel biso ka likambo donc bato le kum na e bato baza zinga na ye babisa le kum na e. Merci beaucoup maman nangai et en tout cas balobi minga olobezate son excellence monsieur Gentili Ngobila il y a eu un coup de chapeau à vous papa et babita ila bango ka likambo so teleli bango ngo
et au sala bango bien makasi. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman nanga kombo nani? Maman Tété. Maman Tété pe na moni maman likelemba pour na moni na kaye. Maman likelemba to maman Adef Samoa biloko. Adef Samoa biloko na Zando. OK, donc maman Adef Samoa biloko na Zando monene, toujours na Marseille central. Maman meka muke ko sa moi commentaire par rapport au maman Christelle Balobi na maman nanga kuna et moi commentaire muke. Bon, commentaire na golo baboy. Omoni Zando ngo ekoma na ngoka kombo. Omo ata ba dunsu batandi biloko na mesa tango mona a technicien tuna poko zo luka tike ya kozongela ngape sikonde na Adef Samoa biloko moni komesa na kaka to yeba no mama na ngai sikoto mutatiki ndaku na ye depuis tongo atekite elo nizo sala bon po biloko eleki cher mingi ou sote biloko eza mabe ou sote zaka nembo ke ekendela dollar ndenge zo matwa ba ko kana bango tsute ba préférer soit pas meloko ko lia to ndenge ni to eloko lata bon et gros alem tu pona dollar ndenge za ko mata mon yangwana koteka pe za pete donc Zando zo ka donc tu préféré tam so maneta tam suko pa made so lesa bana keso mbelamba olata moite OK za bon suko nini ngoko loba na nyoso nde yo te kaka au Adef Samoa babilo na kata marché central est-ce que ba client na wana est-ce que ba futoka su ba futoka malamu par rapport ndenge zaki liboso to ndeni kala ndenge zaki malamu le série ya Mobutu wana ezalaki bien mesika oyo donc il passe donc vous meli aussi batembele na musala 30 ans wow félicitations maman donc maman déjà 30 ans yo Adef Samoa biloko kana marché central donc depuis époque ya papa na biso Mobutu c'est ko kuku wendo wazabanga donc maman pena détailler biso bien époque wana na époque oyo maman ça no différence en le rwanda zaki bien mon dollar ba mon ata monsieur mati boyo mon kaka le mokete ba ekiti donc Mexico yo donc na biso passe au moins donc on a bénéficié ba 300 francs mon lem ça non nini li pa coûte comme 500 ndenge nini oyaka ko bundana ka bongo po ozelo kwa olia donc maman pena moni samiki ya beaucoup pena bana ni nyosuka na mumbungo yo maman na beaucoup bana nyosuka na mumbungo vraiment alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour atteindre aux ongandé to zakite moi amélioration et monisa makame mais je sais ce qu'on nini ni nango kolo bana gouvernement mboka na biso ou so pe bato bazola na biso so mbongo ya na sirigation ba mutu no so za siko azoteka ezala bien banande to yaki na le ya Mobutu mon merci beaucoup maman merci beaucoup ba maman na ngai ba grande dame merci beaucoup en tout cas botikali malamu oui tozo koba en tout cas ba maman bazolela maman baleli basel bango wenza sika oui c'est bien bon mais wenza sika ngo sikoyo et salike ba komo teke place ngo basomba bonjour papa bonjour maman papa kombo nani nga papa Bruno papa Bruno na moni papa Bruno pe commerçant makasi na marché central n'habite papa Bruno ça une expérience à combien d'années na marché ah expérience eza ebele na otanga teza ebele papa Bruno ça une expérience ya ebele donc mbiaka na kati ya marché central wa ko pesi la biso peso moi lisolo ngo bien koleka to ki masolo ke babuki Zando bazotongela no Zando asika n'habite par rapport à musala wana au gouvernement inito initiative au gouvernement zuaki ya ko buka marché salama depuis l'époque papa na biso Mobutu pe ya ko tongela no Zando muso asika zo salondeni bon merci na parole ngo pesingai vraiment passé premièrement ndenge ba buka biso Zando kaka ça même ba viser biso bon tant ba visaka ba pesa ba te place mais ba pesa biso place té ba buki kaka ba bibo débrier boto débrier qui de toute façon to komi pe côté kana ba babala mais kolela kaka ya ba maman ndenge ba lela ki fort que en tout cas place au kende zate ndé ba tuzaki ke papa Fachi alobaki kite botika bandeko bateka ata na babalabala bongo totonga Zando asika bon kotonga Zando yango asika batongela biso tumoni yango déjà ezotongama mais makambo ezoleka awa na kati ya makambo ba mesango toujours comprendre te makambo nini wana oui ba yebisi biso ke toza na basa ya recensement bon baza pour ça basa ya recensement mais recensement ngo ba sala ngo on dirait que faut to futa mbongo bon to futa lere moto yoka ke batango ba zo mbongo ya recensement so bakangi après 2 semaines batiki bazongi bandi ko zo mbongo ba mama ba pesi mbongo bazé belé déjà na micho to zo aboué bazo zo mbongo te banda ba kangai bango to ebité position nini bazaleli yangwana
bopesa biso vraiment éclaircissement pour toyeba. Ouais, pour comprendre quand tu es dans grand marché et puis tu es dans Nzela et tu as poussé les moi nini donc bon mais comprendre malobi ça papa na biso Breno. Oui. Na kataki pour moi mon dérangement mais toza awa toza penza toi à l'hésiter. Toza à l'hésiter pourquoi un ne ba buka biso ba mesa ba ki boza na ba ba sa biso recensement. Recensement ngo yo sala maté toujours kaka ke ba to ba pesa mbongo. Mbongo ngo tango to pesa kuna ba kanga batwana ba cha ba na kasho après 5 teta ba tika bango. Parce que nde ba tika bango ti lelo bazo mwana te bato bazoki bambongo bapesi bango peta récit moko te ke oyo ezolakisa ke moto afuti mbongo mpona mesa récit eza te toyebi te eza makambo ya solo to eza makambo ya lokuta yango wana tosenga na gouvernement bapesa biso maloba ata na télévision ata na radio toyoka ke makambo ya zandu recensement nango eza nanu to eza dati boye nde toyeba soki eza pour na mikolo yo ba bisa biso ke mikolo so ba mikolo te to zili mikolo recensement ko ya normal pour na mincho to mana no to à l'hésiter quoi. Pas Bruno, est-ce que zandango ba so tongela bino kam ba tongara place to zo mona oyo ou so ba tonga so bisi comme so ba sisi awa puisque comme on a déjà boé par rapport à ndebo ça ba commerçant boza est belé par rapport à place so ba zo tonga alors to ebité bino no so ba kota na kati to ba misusu ba kozala libanda ka comme auparavant. Oui, iloko wana nde eza penza pasi lisusu donc so to ba pasi parce que zandu wana selon ndenge ba lobby na biso ba table ezali ebele mais par rapport ya bato o bazana posa ba kota kuna bazali su ebele goleka ba table wana bo batongi pe bazandu mibale te batongi ka zandu moko siko bato ba kota kuna baze ebele tuzoye bate to ebite ezalaka bato bazaki na kati kuna mba ozonga ou soit bato nyonso bazali banda ba kota na kati eza vraiment impossible na bato nyonso to bazali banda ba kota so babi biso batakati bato tozali na kati tozonga tokokoka mais so bazo libanda nyonso po nyonso tuna libanda za na posa kati po ye Jantini gouverneur abaki ke fo nyonso tu akota na kati libanda muto aza sute siko so babi biso to kota na kati tokoka te batable wana eza muke fo batonga biso zandu mususu po bato bakota toza penza à l'hésiter na so toza ba ke toza toi bana mboka mais toi à l'hésiter. C'est ça. Vraiment, papa Bruno, pendant 30 secondes, moi, les solo par rapport à la vie sociale. Est-ce que vendre ça comme auparavant ou soit comme une dingue mususu? Ba bénéfice est-ce que ça ndenge kala to lelo par rapport à dollar pendant comme lelo na mboka na biso. Oui. En tout cas, vie sociale les a passé. Les a passé pour les biso to koli na kata zandu oyo lelo. Tukoki kopesa témoignage ya zandu zandu nde to bandaki na ndenge to komeli vraiment vie sociale eza pasi liboso tozala koteka na biso oya pena na journée oteki ozupelo wa kolia bana pe bale yo po bombi pe mwa kesi mais siko to bomba su eloko te na kesi donc toyaka koluka argent ya kolia ya mokolo oyo elandi soki ozwi bole lobisu fo boya koluka lisusu donc na ba dollar on banda ko bofuta ngondeni lokwa bozo lukaka ya à manger bon loyer bofuta ngondeni ba makelemba to bozo ba stratégie na mino misusu ndenge ka yo lobi wana ba loyer to koma na système ya kolukaka banda ko moya mwa mike to luka sute ke o luka benanda ko fanda na bana o luka nda ko pouvi ola la pongi etana ya do tongo etana mais normalement penza na ba loyer to kokate loyer dollar moi le pan on peut pas comme à dollar yo to teka no na franc bato ba salaire na franc mais yo keso melanga dollar oui donc likamba dollar rwanda yango zo bomusa biso penda awa donc to ebité dollar yango na kati ya Congo oyo mutu na tona e kuna 27 26 525 donc toujours comprendre te dollar yango na mboka oyo e yaka ka ponyoko la biso to ndenge nini po dollar eza mbongo na biso te mais zo nyoko la biso po to ko futa ba loyer même la classe à bas est commis à dollar. Donc dollar en est commis ok sombelo ko dollar. Ok na magasin dollar. Tana wenza kolia biloko kolia dollar. Donc dollar en est ki ka ponyo ko la biso. Dollar no bote kana franc. Si ko na nyoso na papa Bruno ni no ko loba
Bah oh ezaki oko s'adresser na gouvernement ou soit na badanso baso na biso partout dans le monde. Bon, na rue Kolobana nous premièrement en tout cas toujours souffrir souffrance na biso na ezana nous toujours respirer bien té. Respiration na biso ezaya pasi toujours lié na pasi toujours là na pasi donc vie na biso surtout ezana on pasi. Donc yango to senga gouvernement à faire raisonner biso surtout biso ba commerçant marambo o etali dollar ezonyo ko la biso toujours koraté y compris na ba soins de santé comme il faut que na dollar ezala ngo tangsa mwana kaka dollar okota na wenzi dollar okende na hôpital dollar donc dollar yango ezonyo ko la biso na makambo ya poubelle fulu. Ok, maintenant na moni fulu na sima na ebité bozo respirer nene na osenga penza na les jeunes pato ameka na kokota muke ameka na ko zoomelenga pena fulu wana oui ameka pa kokota ya zoomelenga les jeunes pato na ebité sur l'équipe na sima est que son nga e robeba to nene e robeba oui les jeunes pato la biso e robeba mettre baluka kuna poto meka muke ko respire to meka muke ko talisa fulu wana na ebité décision nini o bazo na fulu to monde parce que eza vraiment monene bozo vivre non ndenge nini awa to baluka pena to ke na biso bozo vivre ndeni na fulu monene vraiment maman journaliste awa toujours vivre vraiment na donc na maladie vraiment maladie vraiment tout comment après un mois photo qui est sa contrôle. Oui. Après moi photo que c'est sa contrôle. Oui. Bazo typhoïde, to bazo malaria, to bazo infection nini à cause de la foule. Mais à tous en ville. Pourquoi ba ko tozo pe na Gombe, na commune na Gombe. Pour na nini te ba entretenir ngo ba longola ngo et puis ba boa kalisuti. Et ça gouvernement et moi pese mitune de ba boa ka foule awa na monde pe ba société za ba zo ba na bango lo roté to ndeni. Oui. Marambo oya foule oyo Isaka bato ba engagaki basala marché de crise. Oui. Marché de crise oyo bango ne mutu bandimaki engagement ya kolongola fulu oyo. Oui. Mais bazo longola ngote. OK. Bazo longola ngote parce que tu te déclarer ensuite tu as futi lango ba taxi. Oui. Tu futi lango ba taxi on te futa mais bazo longola bango fulu ngote. So balongoli bon kolongola c'est-à-dire que balongola nyonso mais bazo diminuer ndé. OK. Soki ba diminuer ezongi lisusu ba diminuer ezongi lisusu donc bazo longola te mais bazo diminuer ndé. C'est ça. Maintenant ni nango ko loba oko sa malobani ko s'adresser na gouvernement mboka na biso pour na fulu o. Bon gouvernement mboka na biso par rapport ya bamboka mususu soki to bito sala ba différence et ça quoi neti toujours ko tout ça comparaison to trahir mboka mais to ko trahir mboka te gouvernement sala makasi asa makasi Congo ezaki boyete Congo peneza pourri eza obeba ndo benga kutukala kin label ndo benga kin label Congo yo moko yebi kin label to ka Congo label le comme kin la poubelle merci beaucoup un grand merci papa non on to baluka vraiment na sima poto zoomer pena fula ngo bien ali susu nini e bandi ndenge nini po eke koma fula munene boye na yebite pourquoi et puis elo nini et créer fulo et ça fulu kaka ya bato bandako bazo boka awa to o bazo ke zora na mapango bato na bapusu nde bazo butika wa normalement fulu oyo eza unique makaka ezo bimela kaka na kati ya zandu ezo tuna mapango batu te pona mapango batu na to mona teke pousse kota na fulu awa eza ka ba fulu ezo bimela kati ya marché de crise sko eloko nde esala ke fulu oyo comme ebele parce que bazo kolongola te mais bazo diminuer o ndenge za boye bakoya na engin to ba camion elongoli ndambu etiki ndambu donc susu bako bakisa susu